Mino aza mwana oyo babala femme légitime à Kofi Boy. C'est là pardon, c'est là si ça. C'est là si ça passe. Si tu yo katingai. Yo siko zela kanga na silisi ndenge nga nazo tika yo loba. Yo ko katanga te. Tango siko bino bozo loba. Que femme légitime au Kofi Abala. Ngana ke na cadre d'éducation etake ba responsable. Femme légitime mino aza mwana o Kofi Abala o ya sala boye o apesa mo mwasa liboso. Siko na cadre d'éducation. Bana mususu wana tango ba mona. Ba lobani. Ona. Bana nyonso oyo baza o Kofi Abota tango zo loba bongo ke bana oyo mwana o Kofi Abala, moi si Kofi Abala, femme légitime, minou, mwana liboso apesa ebo. Tango zo loba bongo, omoni te qu'ils ont créé pesade division la famille abato. Tango zo loba bongo. Pourquoi faut créer une division? Na lobi ndenga na aboy. Ngana mwa makambo. Ngeza boy na famille to yebi. Makamususu to comme ça ngo tabou na Congo za tabou te. Makamususu to comme ça on dit tout ça boy na famille to yebi ke moi ça papa bisa liboso yeyo ba ni bango yo. Bango de bana ne liboso. Bana tanga Congo kuna tanga kala mo za ba des femmes légitimes. Bana mususu bino boy no ba libanda to yebi yango. To yito comme ça ngo le comme le roi tabou na ndeni. Pourquoi on a dit ça? C'était parce que la plupart des gens congolais les lots à quoi parce que TikTok, tout à l'heure histoire réseau les canaux TikTok, tout c'est limité wana. Parce que plusieurs personnes me ont dit que mino azo gratté molingo. Aza mwana ya repêchage. Pour Lisa Queen d'abandi rando. Mino azo gratté molingo. Aza mwana ya repêchage. Non, on vient rectifier. Aza mwana na ye. Aza mwana na ye. C'est là comme mwana tobi hein. Mwana yo za prompté. Ngana on biso pourquoi ngana olobe la bongo. To boy te kamo. Tangu Lisa Queen mutabande rando o. Alobi mino azo gratter amour ya Koffi Olomide. Mino aza mwana repêchage. Mwana yo papa jouer na kimukolo pour ayo ki sa distol monter ma passe. Des places ngana yaki na lobby non faux et archi faux. Ouais. Voilà. Mwana ya ndaku. Mwana o grâce ya papa ya Minou. Grâce ya Aristote nde Koffi Olomide asinisa classe na vie. Grâce ya Koko ba Minou nde lo ba musicien congolais nyonso connotation na ba musicien bazara ba voyou. Et l'on ba musicien, c'est grâce à Minou na Aristote. Parce que Koffi va qui a conquérir papa ba Minou. Andi maye abala moi les conditions qu'il faut Koffi a sa classe. Donc aza moi na oyo papa sali ba sacrifice pour ba botaye. Aza moi na papa sali ba sacrifice. Asis no kolanda moi sina ki mwenza. Ma pèse sous ma condition. À qui attend six classes. Mais malgré ça, par exemple, il y a compliqué. Si Koffi a yembe là par bo kilo nzembo, bo kilo, au senga kinga mbonda na pestion mbonda. Donc au senga na six classe na six classe. Maman au senga na six pour ami aujourd'hui na ka tena bala moi non. Donc Koffi a yembe là non seulement maman Minou, non seulement Minou, mais yembe là koka ba Minou. Donc, on a dit que Minou a gratté rien du tout. Tes côtés ont raison. Tes côtés ont place mon aïe. Pour Minou a bota mi papa ni maman bango, ba woti ya li boso ba yo bota Minou. Minou a koli na bota na tata na ye na maman na ye. Minou a koli, maman na ye akimi libala pour mo bala beti ya bukie Minou. Papa kangi mwana lobi ok na mwana ngate pona bala kiyo. Pona modela mona série wana. Koka ba Minou azaka na mbongo. Soki Minou to Koffi bala minute, Minou na kende. Mais Koffi s'imposa na bina bala kiyo okena mwana ngati. Kende na wa mobali tikela na mwana nga mwasi. Kwa papa baza mingi na bolingo bana na bango basi. Kende na wa mobali tikela na mwana nga mwasi. Atika kiye. Koffi Olomide ya bali ma gode. Mama ya mesika kenda kikula a préféré à la relation na mbanda na ye pour muto obokolele mwani. Ma gode tanga linga kima libala. Bayoka na mama gode bino tika mwana biso kwa mwasi ote. Fona kende na ye.
bayokana donc dembanda bayokani ndeni fo bakima na mwana bango oda mino akole kunda ba 9 ans nene alangila la c'est obi koto lobi wana c'est normal aza mwana na yo côté wana o mutalo bake mino azo gratter soki par de mi mobali so kimie na mwana asirikiti même Kofi ataka toujours kotinda ko mbonga mwana ka ndeza ba mibali so boza témoin de compréhension akotinda te mibali presque 90% bali basala bongo incompréhension so mwana eza kotinda te so eza tindi ka bongo si Kofi abali magode tant ali yo tia trouble na libala magode mama rifa comme vanda na ali ya ndako na ye ni mobali na ngaji makangu ovanda na ndako no magode mo bombando no kokate magode kimi na ye akimne libala ayide mwana bango mwasi minu akena ye ali atike na libala avance ya libala aboti di distol bazoli bambanda modèle na modèle ali akangi motema gros bébé amonanga mama gros bébé mama magique wa wina jidit wa wina magique wa wina jidit wa elengale bambanda baneki mama ali akangi motema pour que bambanda ya vite fait il y a 2 ans 3 ans baleki il y a 3 ans 4 ans baleki si vous les kera raté aye si vous les kera mama ali ya poto si vous les kera zebo ya mama ali ate kwa kengela ke mobali yewe fa vanda lokwa mampata asaka une semaine à Kinshasa une semaine aux États-Unis une semaine à l'ambelambeli ale ya Noël bibakulu lingesi la mampata ye alambelambeli su ya Noël mampata ya Noël no bibakulu si la mampata eza mama ali ya Kofi mutameme na poto mama ali ya komi métis akomi mundeli a s'intégrer akomi ne mundeli siko Kofi fasani donc Sindia ye poto patron oko Sindia vanzina mama ali avanzina Kofi 24 ans mais avant na 24 ans na Sindia vandi 17 ans na 24 na 24 ans mama ali asani Sindia avant 17 ans ah nene akuta na poto te balinga na matanga so ya Blaise Bula na banda na poto wa mama akuta na poto boko saka akuta na poto ba na poto te ba alinga na matanga makambo Blaise Bula kuna na matanga nene ro 6 pardon angaye tiko mama lia yemo akokini bombanda sindi te mama lia na sindi ba bandi ba piken lelote. Moi, je me rappelle, en 2014, 2015, tu as un concert à Kofi Moro Boye. 2014, concert à Kofi Moro Boye, investi. Maman Lia Yakawana. Aboya Sinza Mata la voiture. Donc, déjà en 2014, parce que là, na makas, Kofi Sinza Boya comme Mata la voiture à Moutoumousou. Sinza Tamoula Makolo. Nous sommes dans la Sinza Sima, ti à Santi, ti station où ils avaient 24. Donc, banda piken de l'autre. Donc, banda Sindia gagné maman Lia. Nene a pardon la kiti na moi na posé ba question ça te pardon. Amour pardon. Akena pardon. Yo moko zolo baba posé ba question to zolo bebele ko le kangai. Tika kana kitala pardon. Continue na yo. Bokasi kiloba lo yo moko te bien mo bengela ngani. Loba no yo moko. Donc, maman Lia, avant, maman Lia va sortir à bas à ta souffrance. En Kangaga, tu vas sur avant dans les barres pour la barre à ma cola. Ne va sortir maman Lia. Maman Lia va sortir à bas yo. Na kanga motema bana nga bakola. Maman Lia kangi motema. Akangi motema pour maman Lia na sindi basaba mbanda yo Alexandra misapi. O banga te na po banga te. O do sala. Hello te. Lomba. Basabo mbanda bobo mbanda respecté. Maman Lia moni mwana koli. Moi, n'est pas comme il camarade à Rihanna, camarade à Beyoncé, camarade à Jay-Z, camarade à Puff Daddy, camarade à Jennifer Lopez. Moi, n'est pas comme il Kendall Kardashian. Mais dans le festival, on a autre chose, on a quitté.
oya onde ba ya ba top nyonso ba kenda kana mona ba kenda kuna ya biso bazaki mwana komi kuna ba defila na kenda akenda congé pa ba Kardashian akenda congé pa ba Kardashian maman dia moni siko il est temps na bomanga libala kofi ba bondele mo déjà basi mi bale da ba kimanga ali asa kimanga mokilelo bakanga mobali mabe kofi abondeli ayembeli na ali olobaki 2 jours d'après okolela ali olobaki ali balobi nga mwana ngaka maada kim nga mwana na ngai batongaka bato na Jennifer Lopez nga na vanda nayo mama lia abomine libala yaya abomi libala kofi a respecta kelete biso so tofinga kofi ntofinga pe kofi yango me mama lia na nyonso tofingela ye kofi mama lia alobi ya boyi na ye kaka tofingi pe sinzi yango na modeli nyonso tolinga so grand mopa na âge ne akufa sa mwasi te oh bibo lingi mopa sikwaza na mwasi nde mama lia boye kinaye mama lia pa ke ina Beyoncé na ye mama lia ke na Beyoncé na ye Beyoncé ne ba piki ni ba le kufi Beyoncé na za boye azo ya te pour ko bazo bana garçon wa congolais star o kawa ye ka manke tata ni ba le kufi Beyoncé matali ka papa bolingo ne ba sentiment na ye baba tika ba tata pour des fois déjà mabala minene zo kufa nikola ko manke tata Beyoncé ba lobi na ko manke su tata te biso to sepeli Minu aye. Et là, comme on va crucifier les bisons minu aye. Alors ça live na ye pour me ramener mon sous. Alors ça c'est normal. Ba papa nyo so ya Congo so ba na ba koli so ba za ba société ba tia moi mon comme balé. Pour ba préparer relève. Ouais en son na salle yango Gladia comme manager à ouais en son. Minu Beyoncé. Nani pe minu papa bi minu bazo accompagner papa minu bazo na papa yango papa bengi minu gang qui a filmé gang qui a filmé si acteur a kufa raté acteur to mona ke na début a filmé a makasi na katikata a filmé ba beta acteur bota ba filmé Jackie Chan bota ba filmé te bi mona tende ba beta ka ba acteur na katikati et alors minu Mino azaka enfant chéri avant otata zolengela mwana liboso ya bolenge ya mwasi mwana azola aka na tolo ya tata mwana azola na lipeka tata actrice na katikata film ka nde babetaka bate didi na mama lia babeta ba minu bambata babeta ba minu. Mais gars qui filme na souka filme azala kaka ndi ba ka vomir la fin d'une chose que son commencement. Didi ça lo binga Beyoncé mama nga mbanda boite. Mapango ebele za ma campagne. Mapango ebele za ba gombe wana. Mapango ebele eza ba monfle wana. Ba mama na bomona ba bazaka ba boy. Nakata banda ko wana. Moi maman bomona ba mama na nyoso bomona na ba ma campagne maman so bomona ba mon fleur na gombe ba za ba boy ya banda kwana 90%. Didi so bi ngai camarade Kim ngai to ta kaleso na Rihanna ngai mama biso boy banda boy tata soit boy soit nga tata patani ke nga boy tata lingine boy didi to la kenda ajani kuna amal mena papa eliba le kufi amal mena papa eliba le kufi agreche papa e voice ne bi mindenge ole la bolingo ya ridi lumbe biso a suis conscience non ko tasu mama tata ote minu asa direct nende to sala boy azubiso so ba sala mo nzembo ni olinge beta na hippodrome ba wario ba kokaniki menga te ba bongo ba sali ti malia ali yemba te ba wario ba bongo mi ba sali ti malia ba ngomo ko ba kokaniki menga te
ba wario bango mo bakoka Niki Menga te ba wario na Niki Menga maltraita bango bakom na timalia balo bakaka nani basenge baye ocha Alidor ye ba lobi Alidor babatama masi loko ayemba kaza chanteuse c'est normal Cynthia za na ba fan batama masi pe baye balobi nzembo ngo bayembela mama c'est Alidor mama c'est Alidor c'est normal na pas jaminou batama masi na kofi ba lekebele eza normal Cindy aleki Minou passe à l'homme en français, elle dit oh, je suis le roi, c'est dit beaucoup de fois, maman, Maria Térémie, Maria Lobi, maman, Minou yo lo bateke, Cinda leka Alidor, grattez, jalousie, essilité. Remix ninda basala na mokilo, bazonza mabanga, nyonso ndenge zala, remix yango wapi. Remix ni basala na mokilo bazongza so lo zongza ndembo exactement ndenge zalaki c'est qu'il y a sur remix te Kofi asali remix babelelaka bango nyonso bawari bakoma bafanatique ya Kofi sans le savoir bawari atomboki Kofi po ani alongo ya libanga ya Didi Stone. Mais ba warrior nzamba prêter biso longue vie bino bovandaka bobaka Fally aza Kofi en miette Fally aza Kofi en devenir bwana misu bo mona te mais histoire à vie ya Kofi olobide histoire à vie ya Fally po basi tokozongela na kimuko na biso tokozongelaka babanga tasilimina zabazelaka bana pe aseya ba Stéphane boye bango te bolbaka papa non Fally alingaka malka mingi nzoka nde Fally mwana bolingo ezaka keina maman yango c'est que même il faut prouver keina Fally égal à Kofi Fally poupa Kofi en devenir Bowanga la nzembo Kofi akende kolongola libanga la tatouage raison ya longola tatouage pour moi ça comme na 19 ans 20 ans comme mukolo mutu soki mama na ye ay koloba ke soki mama na ye ay koloba ke papa na yo akufa et que yo mwana lobi eloko te c'est que consommer ma papa no lobi na un mort ne se bat pas avec les tatouages donc il y a d'autres nda mwana manqué maman na e est-ce que ma papa m'a paré taliban pour koto ya lo ba bana ba kendo témoigner ba kenda ba ko témoigner contre ya te bana ba kenda ba ko témoigner contre yaya Nero kango obile ba wayo bo yina keina mwana soka zo conspirer pour y aller comme on gros français personne biso ko conspirer et ko compliquer bino soki mwana azo conspirer na bato balinga papa nete bato balinga kaya papa na ete bato balinga ofinga bandeko ne mais ya ye moko ya balinga su Kofi te ye balinga kaya ya Kofi te balinga azo place qui légende à Kofi mais yana il tremble avec Didi Stone ya bo teke ya ko Fally atambola Didi Stone atambola nae apesa ye babiye ndeni moi sa patronne on a moi la patronne yo zaka moi musala oko pesa ba biya concert no ndeni si bo pesa na babiye wana bokutana ki nevele matin wana bo solo na téléphone likambo yo linga te basala yo sali na yo ya wana yaya c'est Kofi en devenir yaya wana bomona ki wana c'est Kofi en devenir bino ba warrior boya ko kamwele ya biso remix ni na mokile zonga ndenge moko poso faire te zonga ndenge moko c'est qu'il y a sur remix te bino bolongola tatouage po ko swana ya ba parents donc maman biso tata biso ba swana ngala ye kokota ngo po ya ba biso ba africain
Naza on va partir en Afrique, tu as fa famille, tatat. Est-ce que moi encore va tata ne mais la famille va confier l'homme, il n'a pas chef famille confit. Est-ce que ni Liston encore ça en bon. Vous dites une chose et son contraire. Beaucoup de team Alia. Team Ali est un musicien, pas la team. Et ça va warrior. Et ça va warrior. Banzem va confier il y a yemoko. Bien le rôle tatouage. Toloba. Et si là, bon tatouage. Le quoi nickel le barake, azo considéré. Alors va te que bana, alors va bon tata bloqué bana. Abinazo considéré bana, alors tata bon kufa. Ma maman ni baloba on a candidaté. Maman biso africain va comporter à mon compte. Et elle a raison. Mais ngale azabo. Nebika kofi na 65 ans. Toko zongela. Mama ngata selimi na za 5 kaliwa Motaboloko azekakate bomengo keina bomengo na ese liberté mama matasiri makasi zabaseka kaliwa mototala azekakate imeble mama oya bomengo na ese lipandangu ba ngabe bomengo na ngabolingo na yo zwa Santwa keina nanga Santwa doya mama Santwa bebe nanga na koko kate na kolala nikola sozako me Tokozonye na ngoto ya kama 65 ans aja Koffi Olomide Vano boza na 20 ans la période wana Bakoye ba histoire keina te bakoye baketo kosi bakoye baketo kosi nzoka nde bolingwa ya yeza ka keina po keina ndaza bonga za fali ya mwa mobali défaut ya fali défaut ya keina qualité ya fali qualité ya keina c'est la même chose hein c'est la même chose oui. Et qui est pas sem. Et qui est sem. Donc, inutile beaucoup ma bino timi, comment on dit? Timi Alia. Ils ont sopa bino. Bobo ça le Stade de France. Bobo ta sous concert de bino. Bino te bozaka na moi bozaka na 8 concerts. Avril Mobimba, bovandeli famille à Koffi. Bozaba concert sous terre. Bobedate. Mokili obanga. Et donc succès monte tika l'éternel. Na monya mopa. Bonga ba sebasera ba wera tena za mo amuke. Basera ba fali na ba faire. Na mo la kande ya zo sila boy tozo mona. Ba fanatique ya ba komi ba fanatique alia. Abili bozabo so ko orchestre nyonso a Congo so ko mo isa bomba vérité ba rappeler ngande na yiba mukono okote la bango nde na loba bien wala ba bosa na ke na za moyibi vendredi ba spectacle ba rappeler ngati moyibi na lelo komi pino orchestre nyonso a Congo mukono loba bien nene a réfléchir ça bien ba yele mukono za contre bango ba rappeler nga futana nyongo na moi moko babetaka 5 à 6 fois 3 mois yango bazala bona concerté babetaka donc non namona te bafanatika yele bakoyi bafanatika alia bazoyembela Koffi sans le savoir balingaka Koffi te me chaque jour bazaka ayalalalaka nzambo ya Koffi aya babondelaka ye ya Koffi biso kutuna koyemba aezaka oyemba njemo olingi yango mingi olongoli kombo mutu anoche libangano ndetika banzembo ebela wera na baremix oyo ngai nene ya nasala na micha banzembo ebela wera ezengaka mata ya pesa miso kanje wango basantinela
sera kendaka misasa ya principalement mataka ya kate bolingo pesi nene ya quelque revoir na mi chaka na bantu bebela wera na ba remix onga nene ya na mi salelaka na longola bakomba bato na mi chaka bongo Kofi asali remix allô Wario abetaka concert te mama concert à Canada ekendapi Canada mais ça no besoin ba visa tete ocha munoko concert États-Unis bino ma tika na bino mais bon retour nga na 2025 naza occupé normalement musicien likolo boza ba concert te boza ba concert te babetaka te 3 producteurs baowelela bango ekenda lokwa milinga na likaya chaque jour okomoto yaya en août te nini en septembre ti sikoyo yaya a perdu sa langue dans la poche comme ça eza mwa nini double martyr ndolo bakomi na bango ti malia alia kwasimba mikro te sinzi aza na raison aza na nini nalia mbongo nani to nayaka kokotela biloko yaya aleki bato nyonso wana yo juge opesa yanga mbongo bafaible mutu bazala bongo bakoka verité te yanda aza boye atraînera na nsima bato akofi tino akreya bato ne moko te même babubule eyondelana bakomisa bapire vie bato akofi sakadali basale sakadali izepaka bubulu babunga bato akofi même directeur na bino ya marketing edi badiata mokangi lase ya Kofi Olomide ngape boye te bino nde bofinga minu gratis bino nde bongo mambo etali bino te so bozalaki na baconcert ntango bozalaka obeta bolingi boza na focus mais manka baconcert manka baévénement yango wana bokomi ti malia manka baconcert bino kanti so bozalaki neti na concert samedi oyo donc bokomi na bino discutere musique na bino te makambo na bino te ta raison na bango Kofi mpe azalaki na nsima niki donc bino lokola bino bokokokita niki na mongongo te bino niki avant bino asala bino mpiki atonda bino na mongongo po soki bokalikila te ngeta bino te ta raison na bino Kofi mpe azala na nsima niki po ti siko non boavala niki te non boavala makambo niki asala bino te non wifi bango batikala oza bango bazala toujours na wifi mpona makambo ya bato bango bazala toujours na wifi bino mokomisa minu biso kutu bana makangu tozalaka miso makasi bongo minu mokolo tata biso kutu bana makangu tozala miso makasi mpe mwa mpe to minu Miss Univers gang ya filme ate akufaka te ate adobetie na kati bomona kuta filme ya Jackie makila ngia Jackie akangama na pema Jackie akufi na suka Jackie nde minute yo baba wanga atali mwana mokonzi atali aponi kaka minu mawali akuna bidisa banyata minu giginga pia minu giginga
parti mungala. Na biso mangala mwana mwasa liboso aza ya famille mobimba za maman pour la famille mobimba. Lido merci. Tout ça on déni. Voilà, c'est ça trop dérangeant. Tu peux partir, c'est ma voix. Là que ça bibi est la voix. Là que ça bibi est la voix. Eh, Polimo le bagné. Minou, Miss Univers. Ça. Boni, boni. Boni. Oui, vous avez un libala, muninga, d'abord, qui batike dans libala. Mon go chami sur ma casse, le corps m'a parlé à la yodem au déchastaye. Ah! Ya. Nandenge nini. Le homme musicien besoin Valère na Congo. Homme musicien casquette, on a que musicien besoin voyou et loin. C'est grâce à maman Minou. Parce que maman Minou. ABC Cindy, maman Cindy, maman Candy. Vous avez dit maman Candy, maman Candy. C'est tes enfants. Bon, mais nous, quand même, tu as parlé, maman, il y a un vanda wena Cindy, Minou, bazi ma puta, bosse ngade ma puta ya super wat, maman, il y a ma jui moko, ma Cindy. Minou, quand même, tu as parlé, kaka. Minou, azo bala. Na libala ma Minou, n'abi dans l'ingénie, quand même, on a pour ma ndindit. N'a dans la préparation pour nous. Pour Minou, dans la rose, c'est un master au azur. Si on va aller à la préparation, na libala wa Minou, maman Mariam, quand on libala Minou, on a trois mamans, mais pour m'a godé pas beaucoup là. Bon, ça, bon. Maman Kandi pour zoni putain et super. Si quoi mon père mon Kandi. Quand on compte à Minou, à Simbe Buena Hotel. Mathieu Siko elle et moi. Minou y a un papa va aller. Minou faut les lait. Un papa va aller. Si quoi après, voilà bien. On va venir ça me tailler. Cindy, mama, yo la Cindy, obi na mo boy. Aga, mo na mo bali ah. Aga ningi sakata. Mama. Aga ningi sakata. Mama. Si quoi? Mama, Cindy, ma kanja tenya. Mama ya matenya. Maman ba est-ce que c'est moi ba si moi ba jeune fille. Aga ningi se passe ko kopi ba moi na katikata ba si mbale. Ningi sagote. Mama. Vika mwana boy. Eza somo Eza somo. Minou. Ya. E cosa somo zuhango. Wasko. Ma Minou na ibaza motema munene lokwa ma Kandi okamu bali na boti bana linga bango lokwa ma Kandi mama sangisa ka famille oyo mutu fa beso conseil faza ma Kandi siko avant 6 mois ne Minou la chambre pour si bien la fiançailles ya nani ba solo la quand papa est binonté si bien lui fiancé non solo na nzalokati donc si vous Minou ba solo ma fiancé n'est-ce que bon quand dernier on annoncer ko faire l'idée ba ko annoncer semaine ba ko annoncer en semaine jour mon beau fils veut dire pas que veut dire yo to ba Minou donc veut dire yo ils sont ça si mon ba je non beto ma coffee oui écoute bien bon que la voix au combo ce que peut-être que jour à mariage ce que fait le midi ce qu'on ça moi est surprise à composer les chants na mobile mais
Vois Cindy. Cindy Skoloba, ma fille Minou. Et mariage à toi, my baby. Yaya Baleki. Vois Cindy, on a français. Cindy, vous t'attendez, tu es l'école à Tanga. Maintenant, qui est là? Attends, il steak. Attends, il steak et puis la gueule à lycée. Notre-Dame. Après, moi, qui est flamboyant à ma campagne. Avec la Séville.